balé oyo et pe fina kwilu bango bayebi ka manimani ezaki mwa rivière moko akoyaki na kati ya kwila yango wana ya mokewa maya ka manimani yango wana tomeka tokoma mpe wana ndeko Josué tokoma pena na succès yango ya kamanimani okomona ndako ya moto eza kamanimani aoleka bo mais juste azalaka soki ainonde atombokaka mabe mwa maya moke einondaka makasi tikutu ekende akobeze pont wana parce que kwilo atindika ere moko soki bambula lokola février mbula emataka makasi omoni einonde ebeze soko omoni Bonjour, bonsoir à très cher internet, chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, abonnez Nabiso Internet, Nabiso, téléspectateurs, téléspectatrices. Il y a chaîne Nabino Bolinga Makasi, Yabiso Podcast, Nalo Balabino Ka chaîne Zayanga et Yabiso Nyonso ba Kongomani et Nenga Rezalara toujours Tina Suka. Un grand merci vraiment à Ndenge Bolota la émission Nabino et Kobanango Bene Bandeli Tina Suka. Si un grand merci parce que bozo liker, bozo partager, bozo commenter. J'aime Nabino pena surtout j'aime ça parce que toko makasi et ko partager pe émission to yo mon émission moi qui toko découverte qui toko zo yango tindela pe muninga et ko zala pena mala mingi quant à votre humble serviteur Watakin Fakate le lion de la presse congolaise autrement dit appelé Exode 1414 et na sima caméra naza bongo na ndeko je suis mungu mona changuli Tanzambe mais to zamosika ya ville à Kinshasa donc to za na kinité to za bongo na intérieur dans la province, il y a Bandundu, précisément na Kikwiti, donc dans la Kikwiti, oh le province le Kabola Kikwiti et comment est-ce qu'on a na province il y a Kwilu et comment la province il y a Kwilu mais ezaka na Bandundu. Alors place au bozomona oyo eza bongo ma njilité eza kinkolete et sika pe ba pêcheur non awa tozana maya Kwilu oyo zo mbongo awa na Kikwiti tozana maya Kwilu. Alors tozomona bongo kaka tomoni ba brique tozomona bongo ba kaya tozomona banga ezo kitepena na boîte. Alors bakobetela biso lisolo place tozali basala musala ndenge nini banga tozomona ezolonga bongo na mai kuna ezoya awa na mukili ndenge ni basala yango basala ba effort nini pour que ekoma awa na service kaka yebela kaka milukela ndenge zalaka yango tozasko awa babete supena lisolo awa jekenara ndenge nini. Donc tout à l'heure là déjà nazongela bino merci oyo ezabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Don't have to wait till tomorrow. Voilà, comme je vous avais dit, internaute Nabiso, toza vraiment musika, non toza musika, Kikwiti, Kinshasa, c'est 520 km, si je ne me trompe pas. Donc 520 km, donc ça 525 km, donc distance vraiment na 4 cas ya boulot. Ya moto awa to pasa teke, ils appellent na malom mingi na sola pena papa expliquer biso na place tozali et ba difficulté ni bazara non awa pi ba mambo ba sala nini zo sala ma awa papa ndako azapena mieux placé ya ko yebisa biso. Bonjour chef. Bonjour monsieur le journaliste. Comment on a dit papa? Kombo Adolphe Mukuzu. Papa Adolphe Mukuzu, tellement je suis ravi de quoi tozana Kikwiti na rolinga opesata moi 5 personnes motemo mais na Kikongo parce que biso munu kutuba moi bani na Kikongo vous avez na malaminga va na kota mutuna na ngai. Merci beaucoup. Ngai particulièrement na pesimbote na ba mina ngai ya mosala et principalement na pesimbote na ingénieur Christophe Matiti, na pesimbote na amina ngai bulldozer. Mutu atangisinga bulo na pesimbote na président na ngai Yves Makwachi pe na pesimbote na madame na ngai Yandaku madame Filoki Kwala. Mais est-ce que moi ndinga moya Kikongo ezala biso bien? Mais pe sabe mbote bampangi vraiment bet bwandi ay me kutana bampangi na beto ya Kinshasa. Pas bet que c'est pe la bet songa bo mutindo bet que ko évoluer wana Kikwiti vraiment na bisalu na bet. Mbote ya mingi bampangi. OK. Merci beaucoup mbote mingi bampangi donc bampangi Kikwiti et Bandundu donc Kwilu et particulièrement dans le monde entier donc les Bayanzi des Baluba et tout là tout étendu il y a Congo. Chef expliquez biso nanu place otoza ba benga ngoni. Place otoza babenga kango port Kamanimani. O ezali port bisika wapi ezali point de vente ya matériaux ya construction, c'est-à-dire tout ce qui est local. Oyo nyonso ebengami na façon moko ezali local, c'est-à-dire oyo tozwa d'une façon naturelle
ezala mabaya, ezala ba brique, ezala zelo, mabanga, hein? Nyons. En tout cas, ezali point de vente comme Manimani. Bon, biloko boyende za boye, je préfère ki kocha point de vente na pembeni balé parce qu'il y a biloko moko tozwango pe na pembeni pe balé. Donc les longs ya kwilu na likolo kuna. Donc ba fabricant, ba exploitant ba sala ngo côté kuna, biso ozali ba négociant. Tant que ndo somba, tozo ya côté ka to landa mike pour na ko meka ko subvenir na ba difficulté ya vie tout ça non. Donc toloba kuna bazwango ba mabanga oyo ezouta na katikati ya mai to ndenge nini? Oui, mosusu eutaka na katikati ya mai surtout na elanga boye et tozwaka mingi pe na katikati ya mai ba jeune bazo zinda lokola ba plongère na zolo pamba bazo lokola boîte ndenge za wana bazindi na zolo pamba bazo landa na se ya mai bazo baocha na boîte bazo matisa mais surtout et ça les makakaka na pembeni ya mai na mabelo etelemi boye les bazo kende ko timola parce que normalement kwilu ye moko azali na mabange belé kota likolo donc ndenge abwaka mabanga na mai na ebandaka likolo ba timola kana ba bêche ba timola ba exploitant ba ekotekela biso tozo somba to tekango na bande ko na biso bazo tonga donc to landa moi mike et aussi tozo luka ko diminuer ko komeka ko encadrer ba jeune désœuvré au bazangi misala donc ou lieba kende ko vaguer na mboka ko poser ba acte moko ya mabe yango to lobaki non en fait tout ça la moi créativité moko donc na cadre ya matériaux de vente ya construction pour na ko encadrer ba jeune biso moko pe to subvenir na ba besoin na biso donc en fait eza biloko tozozwa na mai tozwango na mai vraiment eza na relation makasi na mai sans mai biso to ko pe mater parce que on a du mal là toza na ba concasserté et toza na ba moyen mususu te ko ça on a libanda bo seulement ya kaka na ba boîte on a plus de confiance na boîte donc yango nde permettra biso ko assurer transport ya matériaux na biso maintenant bazwa kaka eza kaka ndenge bazwa ngo na boîte ndenge wana eza tout au long kaka ya kikuti awa to eutaka na ba mboka misusu pe mabanga wana c'est awa nde toza boye ko banda awa donc mabanga to enda ko zwango donc disons plus loin na okiolo baka koyi tosuka kana kakoi parce que likolo kuna to kokate kwilu na kota likolo pe azali na mabange belité kikwiti azwa ki opportunité ya koza la ville parce que je ne sais pas ezali inspiration nzamba santaki ke to ko tambola na biso papa nzamba santaki ke il fallait ko tchaki kwiti na pembeni apeto ko découvrir que moi mabange belé eza pembeni mais vraiment c'est à 15 km de Kikwito enda ko zwa mabanga mais musupe e okyoza là ba 8 km 7 km yango to eya ko kitabo donc et plus loin pendate à part peut-être mabaya parce que bo kende côté bata mabaya parce que ba ndeko biso atoza batu ya mabanga na ba brique na ba zelo mais bata mabaya pe na moi c'est kuna bazali nous on travaille en collégialité na bango parce que na domaine ya construction montozo somba mabanga azaka na besoin ya mabaya c'est ainsi to lobaki to s'accoupler na bango o akosomba mabanga asombi pe mabaya mbala moko mais eza matériaux moko to zwango pembeni pe donc toloba ke sans boîte ba mabanga oyo pe ekobimate sans boîte eza impossible tozo sala na ba boîte ya manuel boye bomoni ke boîte motorisée ezate to na ba boîte oyo so mona ba jeune mi bazo travailler na bankai bazo appliquer force physique et ba boîte où il y a force motrice eza nango vraiment te to travailler kana ba boîte boye bakendaka boîte lokola wani yana capacité à komema 3 tonnes bon en termes à tonnes il y a une capacité à komema 2 mètres kg seulement donc ba boîte une tout ça là par jour par rapport à distance il dépend de la distance où il y a franchir à franchir distance il y a 2 courses à salir 2 courses on lui affecte son argent, mais soit ça lui peut course moko, il a droit à son argent, ça dépend de la distance au bisika keko luka matériaux. Et maintenant ba distance au basala kawana malgré mon tato ko bango na ba etando ikete mais bazala quand même satisfait bato ba memaka ngo moi mon solo moi ya bien bazwaka. Ils sont satisfaits. Nous on fait les calculs par rapport il y a aussi marge na biso.
on fait les calculs par rapport à marge. Il y a des fois, les prix du marché dépendent de l'offre et de la demande. Et tant que demande à Makasi, on dit que offre et diminuaka. Tant que offre mati, demande et saranini et mataka. Donc on dit que ça est dépendant de prix à marché. Mais bango, et notre difficulté est que Kikwiti jusque là, c'est une ville chantier. Donc on n'a pas encore abordé les travaux de construction belé. Ce qui est allé jusque là, batebele batongité banda kuya malongavement. Donc maintenant là que peut-être ceux qui toyambi courant ya kakobola et toyambi pe tozana, on a aussi du mal tozana banzela penate. Maintenant là nous allons peut-être nzela ekoya ko désenclaver ba quartier mingi auto tongate et biso to kozwa moi Renault moi moké. Mais difficulté tous ça parce que ba quartier belé kotongate. C'est ça le mal. Merci bien papa. Et tout ça kaka awa. To pousa na siko koto ya ba brique auto moni o expliquer bisope. Ba brique oyo kombo nango et puis ça la magana ndenge nini po ekoma boye. Oyo biso benyango eza brique cuite. Ou est bloc T, ou est brique cuite. C'est une brique qui est fabriquée à base d'argile. Donc argile, tu as un pembene balé. Au moni, et y en a ce qu'on l'a dit, ok, na likolo mingi ya kwilu ok mona bisika mususu kwilu asopana tika lokola moi marécage. Ce qu'on a c'est qu'on a okutana na mabele oeza vraiment argile makasi très collé. Donc on se sert de cette argile là pour fabriquer un brique. Donc tant on fabriquer et après to luki koni to eko tumbango c'est ainsi azozwa combo ya brique cuite. Je suis en côté de brique yango. Brique cuite yango yo et eso dépendre na ba dimension façon bino osale là. Exemple batu musu basenga ba dimension ya minene ba musu basenga ba dimension ya mike. Donc yango biso saka donc vraiment brique cuite yo mais au fait si batu pe ba préférer yango parce que yeso otongi ndako ya brique cuite et za lokola batu ba benga ngo ndako eza déjà climatisé za kama lili makasi. Donc chaleur penez à rater. Chaleur penez à rater par rapport à ba bloc ya biso ya ciment biso sala kawana. Donc brique cuite songa makasi. La différence c'est ça entre brique cuite na brique nest tout monde banda lugato ba kwa banda kwa kisasa différence c'est ça nini? Effectivement na Kinshasa batonga kapé na mona kapé ba chantier belé batonga kapé na brique cuite mais ana moi différence bouquet différence c'est ça pour nani différence c'est ali brique ozo sombango déjà presque prêt à consommer ozo sombaye prêt à consommer mais bloc ya ciment différence c'est ali par rapport il y a juste tant yo ozo salela à consommer trop té ce qui oza na devis prenons il y a 8000 briques cuites na bloc ya ciment oza na devis à 3500. Voilà la différence parce que bloc à ciment a munene brique cuite a muke mais brique cuite tozo fabriqué yé na zamba awazo ya déjà prêt à consommer tozo teka ebongo mais bloc à ciment oza na au côté kazelo muta sombi ciment a sombi mai à fabriquer bloc à ciment donc à zakana moi exercice est bel et vous devez aussi affecter il met des vrais na bateau bazo fabriquer na par ça qui est ciment donc c'est comme ça. Merci beaucoup ko pousa na pe siko wapi total apena ba mabanga nde alobana minoka tozana kinkole te donc tozana kinkole te tozana mai ya kwilu siko wapi ba fabriquer bongo ba mabanga comme amineno anezo utabongo na ebale ya kwilu awa tango dimi bazo panzango ezokoma bongo ba kayasi et maintenant kosala boy basala ngona maboko to machine pona ko panzango koma mike boy. C'est ça notre grande difficulté. Ceux qui na lobby nous avons du mal parce que mboka na biso jusque là tozana un peu na ba pas d'avance té jusque là nini mabango ya mike ebetama na maboko. Donc tozana mabanga oyo eza un peu ya moi ba granulométrie ya 40-60 yango nde bazobuka tango bazobuka mabanga na bazobeta ngo na maboko na ba marteau ya mike. Nous courons beaucoup de risques na bateau to tinda na zambana. Tota ko mi beta marteau olia sala ngo na machine mais au sala ngo na maboko. C'est ainsi bozo ya komona il y a différence ya granulométrie. Dans les 8-15 il y a aussi des 40-60. Dans les D8 il y a aussi des 8-15. Donc tout ça bon parce qu'il y a biloko mo ba sala ngo na maboko. Mais à tout prix to sala ngo to benga ngo disons on dirait ça ba tout venant.
Tout ça parce que nous n'avons pas de choix, tu as une machine. Et alors, on a Kishasa, au Kenani, na Ledia, au Gendo Somba déjà, au monde, basala dans la machine, il y a fine, wana ya rouge, na biso ezate. C'est la même, eza pratiquement eza ba même pierre. Mais comme tout ça, on a maboko. Et ils ont un caractère manuel. Moi, je la qui ça elongi malamu ezate. Mais nous sommes obligés toujours, il y a que ça lango musala comme matériau. Local et construction, c'est ça le problème. Okay. Et maintenant, la difficulté ni bozara, on peut banda musala ou banda awa na robengo port moko ya mukie. Et beaucoup ben convenant ni beaucoup temps non. Banda musala oyo. Ben convenant ni beaucoup temps non. Les inconvénients, ils sont les plus nombreux. En tout cas, c'est incalculable. Mais vous faites si le premier inconvénient nano, ba pirogue oyo ya batuto luaka. Ba ndeko na biso bazo uta na mboka tan bazo ya na ba fufu na bango na ba boatu. Le temps bazo zo repos ko luka ko se balader na ville ndé tozo louer ba boatu na bango tant tozi boatu peut-être il y a surcharge au zala boatu zindi et vous êtes obligé de vous assumer parce que la choix est athée. Donc tout ça c'est un inconvénient na ba chargement manuel biso zanango parce que nous n'avons pas de pelle chargeur ba chargement manuel mabanga minene de fois zongela ba jeune ko fina bango ba jeune ba katana maboko misapi. Donc il y a beaucoup d'inconvénients là-dessus et même na battage ya brique yo tozo kuta na ba inconvénients belé. Donc bon toko kapena ko déchiffrer ngo na kimolaité. Donc moi muke yango na pesibino voir na nini na exploitation ya zelo oyo il y a beaucoup d'inconvénients. Yende bazelo zo uta na ba maya mike biska peut-être na likolo kuna ba toilette pesa na mai ba bazo sumba mambukili kilima. Nous sommes obligés de consommer ça parce qu'on n'a pas d'emploi et puis nous devons vivre. Nous n'avons pas de choix, c'est comme ça. Mais moi ben inconvénient zanango ebele. Mais nous travaillons comme Congolais. 24 heures sur 24 heures. Nous travaillons non, seulement 24 heures sur 24 heures bien sûr. Butu pe na mai pe na zo kende zo mabanga. Non, il y a to travaillaka to yaka tongo to zongaka pokwa. Mais il nous arrive des fois ceux qui lokola misala ya fabrication ya ba bloc ya brique oyo bato basala ngo mingi na butu parce que ça nous prend du temps parce que brique eza musala moko ezwaka temps mingi po comme na lo ata 5000 briques il faut vraiment vous mobiliser ko tia équipe ya malonga basali po bozwa effectif ata ya 5000 briques. Donc il faut que ça la tina butu. Mais na biso awa côté kaboye toteka kana butu te parce que service ya mine epekisa musale sale mana butu ils ont donné un horaire au biso salaka yango to respectaka to bandi to bandaka 7 heures koteka à partir de 16 heures déjà to stopper misala na biso to zonginda. Donc à partir de 16 heures déjà bo stopper bo zongi palais et maintenant pendant que bato bazo tonga bongo bandako bazo ko somba ba KS ne tomoni to ko poussa na place yango place o ezawara donc bo tenir sur regard te bo comprendre to zakaka soit ba sala mabanga bato bazo teka bazo sala bazo ya pe ko somba za pena malamu mingi po kuna on to ba su to za pena différence na malonga parce que tomoni ya minene ya ba petite moyenne et puis il y a Gaïa pena bakasa minene koko mape wana koyeba pe kaka comment ndenge je zo tambola wa mais pona nini ba kaboli yango en trois parties boy auto kaboli parce que on a dans les matériaux locaux à construction nous avons s'il faut bien qu'on distingue nous avons les moellons. Nous avons les gros moellons, nous avons les petits moellons, nous avons les graviers et puis cela dépend de la granulométrie. Il faut que granulométrie c'est-à-dire et zali calibre. Donc ceux qui musala na yo esenga prenons petit moellon tel que travaux ya dalle d'accès et sengeli o chana petit moellon na c'est otandi toko avant au couler dalle d'accès. Dans le pan, par exemple, tant que chaussée, avant qu'on ait ya le pan, il faut ça la petit moellon. Et nécessite à paysan à battre sous la fondation, à bango basa la peine petit moellon. Ça dépend de l'expérience, il y a mon salarié à Zanango. Mais biso to séparant parce que quand nous recevons un client et qu'il a besoin, par exemple, de gros moellons, on aura le temps au lieu de kokende ko lukango na kati ya kayas, on sait que wana examine ça moellon, on lui sert na bisika moellon ezali. Mais ceux qui ont besoin de Kayas, on sait que ont besoin de Kayas 8-15, ont besoin de Kayas 2-8 par exemple. Tel que camion wana ezakuna, yango ezo chargé
et D8 D8 mingi et sungaka pona ko fabriquer nango ba bloc plein donc yango to separa donc soko moni boy to separa kaya so biso za nango to salaka mingi na biso na ville ya Kikwit et da ba 40 60 et da ba granulométrie à moins minene donc ba kaya si ya 8 15 et il y a qu'à sur commande ceux qui par exemple passer commande na monique au mesana ko tonga lokola na Kishasa otonga na bakaya sa mike tant on passer biso commande il faut préfinancer biso tant on préfinancer biso nous maintenant on mobilise l'équipe to Chebango ba bandisco to zui batami to bandiko tamiser mais ezaka musala mais ezaka na mbongo mingi te sensi biso kenda kana ba tout vena donc eza musala makasi mais ezaka pena mbongo mingi te esenga ka ba entreprise ya minene ba passer commande tant ba préfinancer bino même quand vous mobilisez une équipe pour la faisabilité nango donc au monique beaucoup zala beaucoup soit moins gain de cause mais bah tout le rôle ba particulier quand il vient il vous passe commande par exemple au tonganda kwa chambre de salon c'est au salanga D8 c'est pour vous donner par exemple les 30 000 alors que les travaux il y a D8 8 15 et ça il y a 30 000 la tonne en principe 8 15 et ça au-delà de $20 parce que ça il faut désensabler il faut granulométrer il faut tout pour que ça calibre et sengel yazo sengawa parce que tant yazo mona matière na ye ce qui a découvrir mabanga minene a ko saboter donc et puis ça musala mekenda mbongo ebelete mais ce qui entreprise ya munene lokola dernièrement moi j'étais le fournisseur principal ya Kakobola na barrage ya Kakobola je salue directeur ya MEC au Adana Kishasa ba yebingai c'est moi qui ai fourni la sous-station infra na bandaki na bango na 8 15 et ngamu na fournir na tongi na pesi pona ba poto ya ville ya Kikwit Mobimba donc ba mindele vraiment ba initier ki nga bien pona ko séparer ko granulométrer mabanga vraiment donc na zana difficulté tenga mwana mais c'est la difficulté ya ka mingi to yambaka ba particulier quand ils viennent ils achètent souvent na ba prix moko mona ke baza ba individu baza entreprise et puis aux autres que les locaux ndeko oza na mawana ye olote ka po sala o gagner na ote ka kan lokwa na remise quand même progressivement to komema batu nous allons révolutionner le travail progressivement mais mabanga na bon un peu différent na biso ya Kinshasa ba to benga ba kayas na mona ngo différent c'est pas yo zo utana mai na nest na bambudi wana ba bloc na biso wana ba kayas wana ni ba panzara ba ndie ba panzara kuna eza différent na o ye auti direct na sa mai yango azabo eto nengeni speaker na place wana oui et dépendre pe na mabele bisika ya zobima omoni mabele na biso soko tali mabele ya Kinshasa bisika ya zobima soko tali ya babengaka jaune terre jaune eza différent na terre rouge bon argile eza différent na terre rouge parce que argile auto façonné nango ba brique wana ezaka rouge te yango ezaka na tendance moko ya mwa pembe lokola mabanga wana mais terre jaune soka bimisi libanga na il faut ezala alata couleur ya mabele oyo bomoni elati pe couleur ya mabele na biso et aussi so bo remarquer ba kayasi ya Kinshasa soka ezala un peu rouge parce que ezoleka na machine et en plus bazo beta mabanga ya minene makasi koleka po ya mabanga oyo ezaka rouge soko panzi libango mona ya lokola musuni ya ngombe na abattoir tango machine azo broyer ye atikali na caractère atikali na tendance wana ya rouge wa mais biso oyo ya minene to na machine ko buka te on préfère o eza moyen yango to bukaka to panze zo pesa mabanga omoni ya bilongi ya mwa pembe wa na senso ok et maintenant quand on est to lobaki na début donc ba difficulté za pena makasi koyeba pe bon ko ça pe moi organisation moko boye bon lukia mutamwa mo solo ko somba pena machine ko panzango parce que ko panzango na maboko marteau tango mutazo panza boye moi te ko zana mo sapi ko ça pena pasi boko ko s'organiser te pour luka pena mo solo ya ko somba ba machine wana ya ko panza bakaya sango. Tout dépend. Nous sommes en réalité tous une masse confondue. Batunion so bazar na caractère mon côté. Nous sommes c'est un monde il y a débriadisme. Aux hommes et nous avons tous un bâtiment un peu confondu. L'un aux autres faire croire yeli kambo, on peut s'associer to memi ata et nini concasseur manuel ezali. On basala bo kitsa ngona mabele bo panzi mabanga et bimi ya mike. Toko sangana to tche bambongo ata 5 personnes mais mutu muso ko mona on dirait ça va profiter na mutu mususu donc on lui a mis pesa on lui a pesa accord alobi non ngana tele makande na tele parce que na ko gagner loko mon côté c'est ainsi nous on a du mal pour to somba même ba concasseur nini ba concasseur ya mikewa mais on pourra le faire aussi aussi et loko mususu koloba c'est ezaka verbane oyo
musala oyo ye ko fungama vraiment na niveau oyo ya boye na niveau ya kuki maintenant tout le monde eza lokola un désenclavement toloba eza place bezu pena tamulaite non place ya na tamulai mais tamulai efungami progressivement eza na tamulai à peine tozo kende plus de 20 ans. Ah bon? Plus de 20 ans, mais aussi. Place on comment on dit Kamanimani. Kamanimani, oui. Tozalaka na ba négociants ébélité. Ils étaient au nombre de 4 ou 5. Maintenant que tout le monde a découvert que et sengeli kokende ko bunda pour la vie, baye. Sangeli mutu na mutu azwa mesa. O kozwa mwa fond na ye, ache o azwa mwa fond na ye, ba mesa o moni eza na nombre ya bato. Mutu na mutu ana mesa ya lokola ba magasin. Donc yango moni eloko esali ke sika ngo efungama. Bato pe ba envia kite ba komi ko poussana. Donc mais en réalité e banana o ya mouvement kala eza liloté. Mais na kala pe faute de mboka ezaki etongami te na likambo nzela moko ayebaki bando ya kosomba mais ces derniers temps là tout le monde ba entreprise pe ya minene ko moko ta kota peut-être ba Hollanda courant on pourra aussi bien tourner dans l'activité na biso. OK. Merci beaucoup en tout cas papa pour l'explication. Awana Kamanimani et siko wapi bazwaka bongo mabango bazongo na nzela ya Zamba. Nzela ya Zamba vers ma Kwilu bazoya nango c'est risquant bazoya nango pe na boitu malembe ya ba accident pe ça ma pe na boitu mambe ba tutali akokuta pe na libanga mo pe abaluki. Pourquoi pas surtout na saison sèche tokuta na kana ba naufrage wana trop. Omoni boitu naufrage aukyo ya yebite ke libanga echada ya mukongo boye tango azo ya wana soki yebi balete akoya mateli libanga tant que boitu yana marchandise na kati et ko balancer likolo libanga de toutes les façons ko sopaye mais aussi na ba déchargement ya awa na libongo boye ba boitu ebele dinda donc ba boitu ebele dinda pour des raisons ya mauvais accostage moni mutu mususu tango accoster boitu na ye ole accoster yango tout droit accoster yango mopanzi moninga tango azo na biloko moya kokota exact le temps azoluka a forcé il devait se cogner contre l'autre pirogue et à se renverser donc on a assisté à beaucoup de choses comme ça donc ils a makambo bon na eza ba accident musala na ba cadre nyonso ya kana to meka pe ko zonga na biso kuna na ba brick quick oyo en tout cas to ka rapé brick oyo paraît à to betango lisa c'est ko tarate ya solo. Oui, libanga oyo ba bloc oyo ato beti lisati et ko oui c'est vrai bon cela dépend de la distance hein tant aussi déjà distance ya muke au beti lisati et au PC ekoti surtout tant au sali musala double bloc en tout cas ekokota te parce que ya za fort argile za fort makasi argile za fort makasi argile za fort ato beti lisasi ekosimba vraiment te mais est-il que donc bon copain père aza passe à musala et azo servir pe batu et aza formaca c'est ceux qui place on a plus explication oui donc et bloc oyo ndenge ko zali bela to koma pena place pe pene pe ya mai ko tala pe ba place mususu ndenge eza vraiment oyo omoni yende ngaza sincèrement eza makasi et a bloc moko ata on ndenge eza bu pondi makeza makasi il y a batu mususu na expérience avant je sais pousser na boye zana papa cameraman na zola biso pena mo avant somba sala ndenge akozwa surtout tant ozwa ba marché ba mindele avant somba bloc ya kozwa bloc boye abwaki yango omoni ndenge to bwaki soki ebukani te c'est que ezali valable na construction tant yo bwaki ebukani c'est que eza basalaki yango na mauvais argile soit ebelaki malamu te na moto wana ya kosomba te mais pour que ozwa bloc na yo esengeli kosomba il faut alata couleur wana azika bongo soki aziki bongo otongi en tout cas papa même bandako belge atika okokende na bakoko lolo no bakotika ndako bloc aza na endurance ya makasi omoni inconvénient so yaka na bloc ya ciment okokuta na ba mauvais maçon quand ils sont en train de vous fabriquer des blocs là des briques ba yebi ko doser cimenté bazo ba ciment bazo utiliser na ba fin na bango mais ba kozwa peut-être ciment sac moko ya ciment ba bimiseli yango 35 briques tant ba bimiseli yango 35 briques c'est-à-dire bazo sala eza danger pona moto azotonga ndako ko buka na mbango mais bloc oyo ana problème ya dosage seulement ekozana na mortier tant bino bozotonga surtout soko sombi yango eza bien brique cuite eza na problème ya dosage te
Il suffit de doser na yo très bien. Ndako na yo eza na résistance makasi. Yeba sangsare pe na ciment, bataka pe na ciment, to azara na yaka argile na argile. Argile kaka. Mabele na mabele kaka. Ndenga za boye ba osale mabele na mabele, batiki ya kauki, après des temps ba eko tumbaye. Tant ba otumbaye na four. Si on était là plus haut, nga tal sabino four ndenge za la ba ko tumbaye même pendant 3 jours. Four tango moto ko kita ba bandiko dépiécer. Ba longoli pièce moko na moko. C'est-à-dire bako bimisa effectif ça dépend ya mingi ya tongelaki mais ezaka pe na ba perte na kati ezaka na ba perte okyo tumba 6000 blocs 6000 briques plutôt oyo kozwa 4500 to 4000 parce que oyo mususu to benga ngo écorce et constitue aka ba débris wana ezaka na tina mingi te donc na sens wa donc brique quick oyo donc ce qui ko sala yepe ndako basi batango tonga déjà ndako botumbi on déjà sili ko tonga pe ndako basala ngo kana na ba argile kaka. Argile kaka. Koto déjà autant aux autres tonga siko ndako ko ndeto zo ndako ya vanda. Il faut faire ça avec du ciment. Il faut faire ça avec basala ngo na ciment. Na monaki le roi en Équateur. Et ils font ça avec la terre argileuse. Ba tonga kana argile boy. Ils arapé makasi kaka. Mais na biso surtout pour na banda kwa matériaux durables o esengeli ko chama bende et kende na condition nyonso o esengeli moderne donc il faut ko tonga na ciment il faut ko tonga na ciment en sens. Merci beaucoup na carte d'accord ya article 15 vraiment donc toyer et comment zo ki manga pe na place en tozali kombo ya place toza kamani donc bon comprendre kamani wana za la chiluba to ni zo ko ne moi elo mozo bimana kamani Kamanimani yana chiluba te bon eza kipiti ya mboka bambala bango moko bakoyeba signification ya kamanimani eze bale oyo epesi na kwilu bango bayebi kamanimani ezaki mwa rivière moko akoyaki na kati ya kwilu yango wana ya moke wana maya kamanimani yango wana tomeka tokoma pe wana ndeko Josué tokoma pena na succès yango ya kamanimani awa na kamanimani ezosunga pe ba jeune oh le lobby son na Kisasa to benga bongo ba jeune d'élégant ba koma kuluna mais awa na kamanimani oyo ezake ba jeune siko ba zo pe koluka mwa musana bango ndesi na ba vacances boye ba sala mosala au lieu de ko kende ko simba machette ko kala batu eza mabe donc voilà kamanimani yango eza mai oyo ye auti na likolo auti likolo source ya kamanimani ya likolo pe na source boy il y a des maisons qui ont avoisiné vraiment la source les gens ont construit au komona ndako moto eza kamanimani ya oleka bo mais juste azaka soki a inondé atomboka kamabe mwa ya muke et inondaka makasi tikutu ekende akobeze pont wana parce que kwilo atindi kaka moko soki bambula lokola février mbula emataka makasi omoni inondé et baiser ce qu'on a ba salité wana okyo le komo lokolo zone ya na mai meleka nango tout fana faire pour les akana inconvénient on tomoni pe nzama za mystique to comme pe place wana to mo pe différence koto kamanimani nga koti akutana kwilu kamanimani za mo clair kula za mwindu différence pena makasi to komana to la kisabango donc moi mai onde ya mukie oyo ya koti na kwilu yango espace obo pesa pe kombo kamanimani donc soka siliki pena ya mabe soka silika yaka mabe pe place wana batebele bakufa awa deux fois batu bakufa bo donc débordement tango oya na se drink bato ba melaka mingi azoni ata soka kwe yeso ka tomboki mutu akoi wana na se mbula aleka na kati kwilu kwilu ko yamba ekaka kokufa de toutes les fois 2 ou 3 personnes bakufa déjà bo place on a kamanimani. Merci bien, là nous étions sur kamanimani et siko api ba salaka bongo ba tomoni ba brique argile et puis ba mabanga oyo bisona ba kina to mona ngo to benga bo ba kayas ba awa siko ba zo ngo na mai ba zo pena mai ba zo ngo par pirogue o kine papa tu ko pesa ba difficulté ba za ngo awa na article 15 pour que ba jeune ba ba ka moya ko luka mais place moko za très risqué makasi pemeni ya ebale pemene balé alors kolukata machine moko pena pour que bando panza babiloko to bazala pena pirogue moko ezaka na moteur to bakenda pena rapide kozonga pe rapide ko même pas kilo wana et kozala pena malamu minkaka ndenge zala voilà na to so la pena papa a expliquer biso et dans meka pe kozala pe mo intervention ya batomi balé ba sala awa et puis to ko so la biso ya makambo merci beaucoup suka ya makambo elike bandeli mais sikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndibakokokisa nyonso mpo na ntina nasola mpe na bandeko oyo ndeko vraiment bango nde batransporteur bato bazwaka bakendaka na mai na ebale ya kulu kozwa bamabanga wana minene wana koya nango awa ti ekoma bapetite kayasi badifficulté nini bakutana nango na nzela atalisa biso kozala mpena malamu mingi mbote papa mbote vraiment kombo nani kombo nanga Fabrice papa Fabrice mwana kikuti mwana kikuti mpangi na mungu ntoto penza ya betu mosi ntoto ya betu mosi penza bana mayumbu kui mpangi ya kinkestere mene ya persona kinkestere mene ya penza biso moko nde toza encadré banini po mabeleza ya biso mpangi ya miel de son mpangi ya le roi de la forêt seke base bele penza to betela lo betela na mwandinga mo boy pesa pena bana kin bana poto bana partout dans le monde entier bataki kucho baza bongo na ba London City baza na ba Belgique yo bala na biso na minute yo betela bango mwa bambote mwa ki Congo yo pena kitoko makasa ba keno qui est mouton na télémina vraiment moi tu ba pili ayebe tu bete bana equity propre ba kin kestere menea bonyon so ba miel son ba de la forêt bonyon so ke abetu mosi donc bete kwa encadra ba nini sa maison vanda duru mais a bete na boulot ki salu bete na usala isala matari ba nini bete ba ntama na kati ya boîte ekwisa do bete kutela ba accident na njila bon moi usala autrement qu'elle fait attend que kaka muntu souffrance kaka bete na umona kaka mais betu moshi betu kile penza bana kikuti penza propre OK bana kikuti prote betu moshi boni kela ngandinga mpasi lela mini ko buka nanga voilà chef merci kitoko banana komona yo komona nga Fabrice ndaipa Fabrice amuyanza na muyansi me muyanza nge muyanzi nanke miebe ingol kimwa ndeko nanga moi aussi bien moi même uyanzi ya salawan ya salawan me kubi kikubi ya ipa carte ou pas indira dia yate ai même look même ndong bi ten ke dingni bi ten ki yansi aun no bola bi mikungu upa mikungu yambona upa akikuti mikungu yimbona ipa ani mbona ipa ani andanwa look sak lu mayebo nyenso yimwa. OK merci beaucoup wala zaki bongo mambo ya ninga ya bola ka ndenge zalaka voilà ndenge bokenda kozwa ba mabanga oyo na mai boyaka nango mai na ba pirogue ba difficulté ni beaucoup nango na nzela vraiment merci tokutana ba accident belé na ba boatu pota tozokende ozwa mabanga eza likolo ba mai kuna ba shite ezali ba mabanga eza na nzela ba nzete ezali ba courbure wana bon tozo défendre kaka ba accident eza belé mais quand même tozo défendre nzambe zo sunga biso mais to sala ba accident belé vraiment to sala ba accident belé quoi siko bokenda ozongo faut ezala kala ba tongo to atana ba moi ou bien bo profiter pena kitoko makasi soki toza na elanga sindo tana elanga bo profiter kozongo bien non awa biso awa na biso vraiment
kutama betan ezati mbula elanga seke bulo kwa rezo continue maya kula munene boy maya ndenge fashaka bokenda pe ko zonga to kendaka ko zo tana mvula to sala ngo tana mvula to sala ngo kaka to zo zo ngo kaka to zu ngo pe to yena ngo ti ape komi pe vraiment to sala musala makasi maintenant soki eza kilo makasi e risque pe mona pe boîte pe dindi e ko ti pe mai wana ko ta mai soki tirando e komi na C soki lekani na boîte mai siko mbongo wana ezoya chauffeur yo so za makasi te vraiment il faut ekota mai soki ekoti mai wana il faut ezinda penza fandi penza na se mai penza na mabanga nyonso siko wana pona kobimisa ngo il faut koluka kaka ba plonger baya ko plonger bacha ba moteur balota batio bacha ba moteur ba plonger baba no pepa tant ba pepa mabanga nyonso sili libanda après ba balisi boîte nde boîte ya ko mata likolo neti ndenge bembe kufaka na mai tana ngo ekoki ko mata ngo moko pu tango ya ko mata bongo ya bino siko bo bende ngo libanda mais wana ko zana ba wana siko yo muto na kumba ngo déjà onanja ki na yo bimi na yo wana déjà no bende bo mema ngo bo ba nanja te ba na yo so bozala pe na biloko nzoto trop badina na mai bozala ba singa loketo trop te wana nzambe ne mutabatela biso apa nzambe mutu mswaza te ba singa wana antukeza biloko te siko tango bimaka nango bozala pe moi ba chiffre moi ya bien on se retrouver pe na palais tatu so bimana ngo eza mo ba chiffre moko oyo kaka ya kolia kaka na ndako me pona osala penza makambo penza normal ezate do to so luka kaka essentiel bana ba vivre na ndako biso moko pe to sunga monzo to na biso me pona penza ke mbongo penza o ba pesa biso penza ndenge muta sala musala en tout cas to zo salaire muke makasi ezala muke makasi me to zo sala kaka po misala ezate na Congo siko o pirogue na moko o pilote na ngamo yo mo beno beto o somba ngo boy bien ozaka nzete yo mo kati o sali yango to o somba déjà ba salela te na somba déjà ba salela ngai bo pe apo ba komenga be ko somba ngata mi balé oh boy o pesa ta 1500 ni francs congolais 1500 ni 1500 francs 1,5 million 1,500 pozora boro pozo boro 1,500 ba 800 pesa ba 1000 pesa bon ça dépasse quoi ya ba boîte ndenge ezoya et ya ka ba serebele ce que ba sala mais la matière nzete ni baoba matière oyo eza matière moko oyo ezalaka neti na ba poso na kati nzete wana ezala neti mwa pololo na kati wana nde yango wana nzete oyo bapalolaka yango bapaloli yango mpo yango ezalaka pepele ntango bapalola yango na kati nde otikala mo espace babandi kobongisa yango babandi kopalola yango ti otikala mpenza libre babongisi yango batia yango bapenti baverni wana ekomi pepele. Merci beaucoup chef Nino Kobakisa. Nino Kobakisa, comment on est chef? Comment on est Eric? Eric Nino Kobakisa na onde ko tshikolo baba difficulté ni beaucoup tana nango non ndebo sala kopo. Teka musala o ya makasi to sala ka to kemba ka fort. Mais mbonga malunga tala caméra. Mbonga malunga ezate. Tozo kemba mde tozo luka misala ezate. Suka na nga yango wana. Yango ya ga wa makop kaka bimisi mabanga okena ngona mukili ozimwa chiffre mo mukili c'est ka o se tout. To kemba makasi lokuta mabi. Yo pe ko taper na mai. Na mai to bimisa yango wana na kati ya boîte tozo kene nango. Ila muyanzi. Na la muyanzi. Ya wapi? Ya isanganene mudinga. Yo ya mudinga. Ngalua kuna yeno ka cop na kikwitsa. Kawat. Bino na bino je ki kitoko. OK. Merci bien bomoni ndenge na auto sora bandeko ba difficulté za nango za cop cop tango zo luka cop tango sa cop il faut vraiment mutupe à sérieux parce que za musala moko ya makasi musala mo ya makasi ya risque ko longola mabanga kuna soki tozaki pena na ngonga tonga to koma tikuna esiko wapi ba mabanga pena utaka mais lokwa tozana na kikuti a na biki toko zo pe moi temps ya ko koma pe na to laksa bino ngo ko zala pena malami. Donc merci beaucoup toujours Alice de Kola Lisu na la bana ka TV za radio T on se retrouve juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Donc voilà, nous venons à la fin de cette notre émission. Tous abon na Kikwit, donc na Kikwit ville et place au benga bongo Kamanimani. Kamanimani en fait eza rivière petite rive moko ya mukie auta bongo likolo ayeko kitasiko akota na mai ya Kwilu.
akoti awa tina kulu eza pe espace moko esiko wapi bapesa kombo ya kamanimani esika batekaka bakayas babrique quick oyo bozomona bongo babanga ezouta bongo na ebale awa bazobima nango na mokili bazopanza yango ekoma makayasi bato bazoya kosomba kaka ndenge ezalaka yango tokitaki mpena tosona bango badifficulté nini bakutaka nango parce que boye tomonaka kaka na bakini ezalaka na bapêcheur mais awa na Kikwit awa na espace esika ya kamanimani eza bango nde basalaka mosala oyo bazwaka bamabanga na ebale bamabanga minene mpena na ebale c'est très risquant efosika baboite ofo ezalaka mpena na moteur ya omonika na bokasi ya chaîne me bolingaka mingi ya biso podcast tokitaki ato sur là et quand votre âme la serviteur et Watakin Fakat le lion de la presse congolaise et autrement dit appelé Exode 14 puis na sima caméra na zalaki bongo na ndeko je suis mungu lisonzambe mona tchangu mona mukena bangengena ebeleka na lobara un grand merci aussi na les trios d'affaires et puis pourquoi pas remercier mon vieux Charlie Wayungu 001 ya mama Coco Machatima depuis Canada donc héros de l'ombre je remercie aussi mon vieux trésor Lutona de l'homme à 500 000 valets à Bilamba dans France et pourquoi pas saluer mon papa Simon Fouaka ya maman Cécile depuis France famille Kanolo maman Laetitia Kanolo et pourquoi pas remercier mes bébés chéris l'agent Ndombele et Tressia Ndombele, un grand merci à vous. Pourquoi pas remercier les amis de Watakin 24. Bateau vraiment va commenter l'émission, bateau vraiment va liker kada, vous partager, vous s'abonner à la chaîne Bolinga Makasi Abiso podcast. Bon monika tozana Kikwit awa, tozo pas la tête, tozo mettre la vidéo masolo. Place on azali ba bengango Kamanimani. Donc Kamanimani et amis bongo na Kikwit awa non loin na Poya Kulu, mais Poya Kulu tokolobela yango et à la prochaine numéro et que ça appelle malam mingi donc beaucoup continuer toujours à s'abonner, à partager et que ça appelle qui toko makasi bola et que ça appelle bien makasi. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilo